Bakuluna balingi bakata bébé ya muke ya 4 mois machette ata bazalaka mutema mabe et suki wana te bakei ko attaquer ba chauffeur ya taxi ba pandi vitre na libanga ya kayu ba tieye tournevis na mutu oyo somo boye makamba kuluna ba iko sala yango to kosolola na émission ya lelo bozo mona nga na biloko misatu na maboko monsieur oyo batambolaka toujours na butu baza ekiri lisusu ekiri le noir nde ekiri na bango bozaki yo na mura ok bozo yo ka emoko alobi bazaki na muninga na emura ta mura wana aza ya unité armée te mais eza mura ya criminel bandi na bango bazwi libanga oyo tango bakutani na mutuka oza criminel te oza ka muyibi je crois que bozo landa discussion ya ngai na ye alobi aza criminel te aza ka muyibi bakutani na mutuka moko balinga bayiba mutuka wana bamoni ke chauffeur bambete chauffeur batie elie biloko na balabala po aleka te tangu batie biloko na balabala aleka te bazwi libanga oyo bozomona oyo babambi na vitre et chauffeur a se perdre a telemisi mutuka tango a telemisi mutuka monsieur oyo akoteli na kati a partir à vitre akoteli na kati ya kanisa ki azaye moko ye pa bendi ye na kati ale baninga na ye ba ye ba bimisi muninga wana monsieur oyo azui muninga yebisi ye tie bord ale azui tournevis oyo akotisi ye nelongi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision ici kanyo stu bozwami merci na confiance pe fidélité ndenge bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo kaka ndenge tolobaka toyaka chaque fois pour na kopesa kabino update pour na kolakisa bino makambu oyo ezali koleka na mboka engumba Kinshasa en ce qui concerne bakulu na makambu ya grave sala misusu ya bazali kokanga bakulu na mais bazali koyoka te to sengi na mbula matari asala pena musala makasi pour na bakulu na oyo bali kosala eleki batu balembi musalo abakulu na eba à l'époque ya Mobutu tozalaka na ba gangster moko boné bitina benga ngo bakulu na to bana seri wazaka ba jango ba motoliongo koso ba bana ko semer terreur na Kinshasa wana ba bana ko la na tio na mabulu koto ya poma tete kasi tangu leta atelemaka bakidiango wana esilaka bayoka na rasute ba diango soki bazala rapso bakufa na ebité kasi oyo ya bakulu na je sais que police national ezali kosala musala makasi mingi général kilimbalimba pona ko éradiquer système kuluna oyo yaya tangu batu ba ko fêter bango batu ko fêter na mitu ya batu ya bakuluna bakota ndako ya batu balingi bakata bébé ya batu ya muke ya 4 mois mutu soki ba pesi biloko ya ndako te bazwi biloko nyonso ya batu ya ndako bakei nango esili wana te ba misu ya babandi ko attaquer ba chauffeur taxi oyo ba ketch chauffeur azoleka babwaki mabanga na nzela posoko telemi ba attaquer yo mto ko tala na Kinshasa ya soki omoni batie mabanga na nzela to bakangi nzela ko sala tu okima oluka souciet eza pembeni wala po bakura bali ko opérer na ndenge msoko sakana te tangu babwaki mabanga ay ko telema te bazuli libanga ya kayu bambi na vitre côté na ye wana et vitre pasuki ba kotoli na kati yaya atie tournevis na mutu awa pasi ya kosakana te ba kimi heureusement police abana ekoleka akoi na moko na bango yoka ndenga adi ko expliquer ngai pesi ngai makutu ko swa makambo ya bakuluna oyaya tokolemba yango te tokolagisa kabino ti mokondi ya mboka ako éradiquer makambo oyo ya bakuluna merci bravo na major Mwasi Mobali Hortense oyo aza toujours au four et au moulin protalisa ndenge ali kokanga bakuna kokanga bango c'est bien mais pour l'année bali ko silate plus de 500 kuluna au bana déjà arrêté mais bali ko continuer pourquoi opération Ndobo bravo mais est-ce que c'est vrai que tango bozo kanga bango rien ne prouve que bazo bimaka to baza combien bakuluna ngo o bali bana ya malédiction te yaya papa mama yaya benda leki na o matoi benda ya na o matoi tango sumbongo leka na ndako mama ko sepela po mwana soka bimi akei aya kozonga na mbongo mwana na bimaka na butu akenda ayisola ke cop na ke musala cop nini yake ndaka kusala tuna mwana cop nini yake ndaka kusala et ce qui nous est cœur il y a même des familles ba parents misusu bayebi ke mwana na ya azali kuluna mais soki bakangi ye yoye oya kolela o tika mwana ngai alesa yaya oye bakangi mwana na kuluna mama yoko dekaye ba ko kangana yo mama on va aller comme ça
bako kangala yo mama. Est-ce que peine de mort ko ça te so bakangi yo kuluna, peine de mort famille mobimba. Comme ça to éradiquer makuna parce que tous les moyens sont permis. Tous les moyens sont permis pour éradiquer le système akuna. On ne peut plus rester tranquille. Au Taliban de Mbokoye, bakuluna ba ko kote na batu tina ndaku. Kale banaka lokola mase, e bana lokola maseki. Basali bulu o bana ngaba babunda bana yolo nini ba panti bloko ya batu. E ko koma ba di ko kote la batu tina bandaku ya. Il y a des quartiers la Kinshasa o etikala vide. Batu bakima o kanta guerre de côté guerre te me bakuluna nde ba ekocha désordre. C'est ko pesa passe ya ko sakalate. Landa bakuluna basali. Là je remercie toujours ba confrère na biso ya Bourgmestre TV oyo bazoko lembate na kotinda reso ba image poto la sakabino poto la situation ndenge bazoko linga ba éradiquer système oyo ya kuluna na République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville province ya Kinshasa. Tout l'ensemble, suivez. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris. Et pas puis Vangantama, les vieux Vangantama, où est rançon de la forêt, à Kobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wala le 15 février. Yo ozanga, tozanga, te biso surtout ya somba billet eri yangoyo. Somba billet pour le 15 février et pas puis où est rançon de la forêt, retour. Il y a roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, à Kobeta Bongo, na Arena Grand Paris. Au Toloba quitté, Tolobi. Voilà. Voilà, je répète. Au moni, échappe au Kitoko, na bimi Kitoko boye, na safari échappe na kati oyo. Il y a Rosanta Beauty Place. Na Canada, na Toronto. Benga Rosanta Beauty. Rosanta Beauty, ça rabe échappe peut-être. Na ba sapatu. Il y a basi, il y a mibali. Yo ola taka sapatu. Makolo milai. Minene, ozana mitambi, na ndenge mabete. Olingaki yango te menzamba kela ondengo wana. Oh, papa Fiston, nga pena na nga taraba numéro 52, nga pena mutombodi kembe, nga pena boyaya. Solution ezwama déjà na Rosanta Beauty Place. Benga Rosanta Beauty Place. Publicité yango ezaki ne bandeli. Soko raté numéro na benga so pio numéro Rosanta Beauty. O somba chaussure ya numéro na yo, ya minene, mosto mobile. Kuna tota ta 58 ezali. Wata le 60 ezali et pas Rosanta. Échappe et à mon échappe Victor moi safari mais mikolo betisco bakondi ya Congo pour beta pena ba échappe safari na Rosanta boye échappe même chemise au élégant vous comprendre talaka ninga na bimité voilà Rosanta Beauty. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo 25 décembre tomono bengi prince eza mpona likambo nabengaka bino soki likambo ezali soki likambo eza te nakobenga bino mpona nini nakobenga bino mpo soki likambo ezali pona kotalisa mabe ya ba o bazosala batu mabe oyo police azosala musala azotia bango maboko pona kopekisa mabe na commune ya Bumbu c'est ça que na bengi bino lelo monsieur oyo bakoteli batu na kati ya ndako bato babukaka bandako na butu azana ekiri na ye normalement et banité parce que tokotia bango ba criminel parce que bazalaki na moko na kati na bango badaki na arme tangu bakoti na kati ya ndaku ya monsieur moko bazwi nanu bébé na ye ya 5 mois bébé ya 5 mois bayebisi ye tozokata mwana oyo monsieur oyo azwi mwana atie mwana boye alingi akata mwana bébé ya 5 mois papa ya mwana tuni bolingi nini ole bokatela nga mwana muninga na ye mosusu a répondre tolingi mbongo monsieur wana abimisi saki oyo
ezalaki na mbongo na kati ya ndako na ye abimisi saki oyo ntango abimisi saki afongoli bamoni mbongo ezalaki na kati directement babwaki mwana na se babandi kowela mbongo bakoti na parcelle moko bavisite yango na de 3 portes oyo bakoti na machette oyo nde balingi bakata mwana tangu jeune garçon azalaki na kati ya ndako wana alingi ya sauver lisu mwana wana bakati ye loboko je crois que aza na hôpital baye kobenga police na ndenge population na biso ya ebengaka batu ebengaka police na retard babengi police na retard c'est ça que tango police ye na kolanda bango mbangu nde etie maboko na monsieur oyo na lichette na ye na bepreuve ya ndako wana na ba play oyo ya ndako ya bana ya ndako wana me mbongo na biloko mususu ya ndako baninga na ye nyonso basi bakendaki nango aza vraiment criminel moto bozo mona oyo parce que kokota bobo mwana ya 5 mois pona mbongo mais heureusement papa azaki souple abimisi mbongo wana abimisi mbongo na kati ya saki oyo bazwi mbongo na kowela bazowela nde police yebani bazwaki montant mo ebele mbongo yango yebani te ebaninga na bakendeki nango ye nde akokaki kokima te c'est ça que police etiaki maboko na les mêmes jours pe les mêmes heures ya événement tango bazosala événement basi basalaki événement na kokima bazokima nde police ezolanda bango nde toye kotia maboko na ye na lichette na ye na maboko oyo balinga bakatela bébé ya 5 mois na play mais biloko ebele il paraît bazaki na mutuka baninga na ye bademaraki déjà mutuka bakei nde ye azangi moyen ya komata mutuka po aza na choc na lokolo nde tokangi nde oyo penza kombo na ye vraiment kombo na bango nazoyeba te mission ezali kanga kuluna et toza na opération ndobo mais soki tokutani mpe na bacriminel oyo bazokotela bato na kati ya ndako na butu baza banani ntango bazoluka baboma mwana baza banani seke baza bacriminel c'est ça que tokangaki ye lichette na ye yango oyo balinga babomela bebe ya 5 mois biloko ya bato ayibaki na ndako bepreuve yango oyo ndako mobimba biloko nyonso eza te bakumbaki yango famille wana ezali bozo mona nga na biloko misatu na maboko monsieur oyo batambolaka toujours na butu baza ekiri lisusu ekiri le noir nde ekiri na bango bozaki yo na mura ke bozo yoka ye moko alobi bazaki na moninga na ye mura ta mura wana aza ya unité armée te mais eza mura ya criminel bandi na bango bazwi libanga oyo tango bakutani na mutuka oza criminel te oza ka muyibi je crois que bozolanda discussion ya ngai na ye alobi aza criminel te aza ka muyibi bakutani na mutuka moko balinga bayiba mutuka wana bamoni ke chauffeur bambete chauffeur batie elie biloko na balabala po aleka te tango batie biloko na balabala aleka te bazwi libanga oyo bozomona oyo babambi na vitre et chauffeur a se perdre a telemisi mutuka tant a telemisi mutuka monsieur oyo a kotelier na kati a partir à vitre a kotelier na kati ya kanisa ki azaye moko ye pa bendie na kati ale baninga na ye ba ye ba bimisi muninga wana monsieur oyo azui muninga yebisie tie bord ale azui tournevis oyo akotisi ye nelongi je crois que azaliawa akotisi ye nelongi ekoti penza distance oyo vraiment tango alingi abimisa eloko ebimi oyo etikali na kati penza elongi na ye nde na makasi ya mwana mobali abundi ti na kobenga police famille na ye baye kobima wana na kobenga police toye kokuta bango moko akimaki ndeye to retenir ye oyo je crois que bato mususu boyebi yango eza biloko bamelaka
na tango ya kokende kosala action na bango c'est que baza na bango ba sans pitié ndenge bozomona bango boye kotia mutu eloko ya boye eleki même mutu abeti mutu masasi yango nde problème na ye mais aza na ba dossier ebele et batu bazolanda ye parce que asala batu mabe ebele pe ndenge aza boye auti prison ça fait 5 jours ko uta na ye prison pe a promettre ngai ya kolobake akei ndenge amesana kokende pe akozonga cette fois-ci soki azongi na komona e batu oyo nyonso bazalaki pembeni oyo basalaki ke police ekanga ye bako akolakisa bango na yebite akolakisa bango nini na komona nini na yebite po a promettre que akozonga akokota oui akokota akobima akolakisanga mais na yebite 5 jours depuis la prison 5 jours ok on mérite 5 jours vanda bozo mona licheti na makila tamusu bokomi tuna abomi taba tongombe na yebi te licheti baboma nango nini yende ayebi licheti eza na makila bango baoperaka baza mibale baoperaka na tunnel ya école ya Boum na école technique na sima na tunnel nde place bazokanga batu place wana bazozokisa bazobotola biloko ya batu na patrouille ya police nde bayekotia maboko na bango déjà badaki basi bazokisi mutu bazokisi tisiko plenya wana nano akomeli biso te mais toza déjà na fuite na yeke akokomela biso parce que makila na ye yango tozomona mutu azokisi ye tokangi awa soki amoni ye moko akoya baoperaka na sima ya école technique bango mibale oyo nde badiamba soki mwana oyo mbala na mbala bakokanga ye akokende akozonga tout oyo touti okanga yawa ça fait même 5 jours lisusu mama na ya ye alobi loko azokisaki mutu mama na ya alobi preuve ezate ke yende mutu azokisaki ye bon totali l'élément vraiment valable ezalaki te totiki ye touti kotika ye ça fait 5 jours parce que basambelaki ye balobi non ye mutu azokisaki te mutu mususu ye azaka na ekiri te azaka na ekiri te maman aleli alobi mwana nga na musantu mais musantu wana ça fait 5 jours lelo tokangi ye lisusu auti kokata basaki bazaki 8 personnes bazaki 8 personnes nekiri na bango allez na 8 personnes tant bakati bana basi wana sac na patrouille ya police bakangi ye lisusu oyo balobaki ke ya ibaka te asalaka mabete et tant bazaki coopérer bazaki na machette na bango mais le kola tant bakangi ye bakutaki na machette na maboko te baninga na bakimaki nango ou abwakaki c'est ça que bomoni mais vite aza sa machette mais azo opérer na machette mais maman na ya lobi ke non ye vraiment aza mwana na ya bota eka moko akosala biloko wana te c'est ça que lelo totie mwana o na justice papa na ye ba okende ko répondre te maman na ya ko ya lisusu te parce que oyo alobaki na oyo lelo tokutani nango lisusu akoka te parce que soki ayeye pe tokokanga ye telema oyo ye musala na ye eza kaka basi soki baza likolo ya bamoto to mwasi azotambola atie kabelo na ye na mutu soki kaka bakutani na nzela kabelo na ye eza wapi donc kabelo ya mwasi wana ezali awa kutani na mwasi moko ndenge amesala musala na ye 99 jours eza ya ye jour moko kaka ezalaka ya leta akutani na mama wana azotambola na ye na nzela komona kaka amoni ye na kabelo na ye tya na mutu abandi mbangu ale babandani na ye mpe mbangu bakangi ye na police c'est ça que bomoni ya basi banyokoli basi ebele okomona ok kabelo na yo yango
ye soki okutani na ye oza na kabelo akoleka te okoki koleka pembeni na ye te so oza likolo ya moto okokweya okoki kozoka mpe akoko boma meme yo mwasa ndumba nayaki na mwasa ndumba zela aloba te papa mama yeyo aloba naloba zela naloba papa na mwibi mama naloba nayibi te mama nakutani na mwasa ndumba naza moyibi te nalingi koloba naloba nazosunga ye d'avance aza kulu na monene épreuve à l'appui botala soki balandi yo bakoki yo te bakozwela yo machete baza bato oyo bazotia insécurité na commune ya Bungu lokwa tosi tolobi Bungu zelo kuluna soki tokutana na bato ya boyo tokoki kotika ye te c'est ça que totie maboko même plaignant na ye oyo ayibi kabelo wana azali eza misala na ye aza moyibi ya kala d'avance ti azoloba boye aza moto awuti mpe prison ndako na ye eza toujours prison nde place kobima na ye prison mpe kaka yango ntango abimi nde kobanda kokata bato kobotela bato biloko ya bato même dossier ya viol moko ezali awa na charge na ye mais lokola baplaignant baza nanu kosamba nde yango moni na bimisi yango te mais aza vraiment mutu mabe ndenge bozomona ye boye to plaignant azalaki nasaki mabe alingaka azala papa mwasa ndumba moko boye tosoli ne passage ndenge ezalaka na 15 000 francs napesi 10 000 francs napesi 10 000 francs ve po esanga na plane boye mwasa ndumba boye yango nabotolaki plante yango nazwaki plante oyo na mbongo na nga oyo azalaki nango nasali eloko te na parence ya batatouage na ngai bakomokalifie nga mabe oyo tala na kabelo lokola liboma oyo papa na nga oyo nga koseloko nazwi yango mpo na mbongo na nga papa ese eloko aboye pena mokonzi naloba ndenge nini operaka na Birmanie sayo bato babotolaka biloko na machete plaignant na baplaignant te baoyo abotolaki biloko na kokata bazali mpe eza mbala liboso te bakanga ye eza mbala ebele basi bakangi ye et de plus aza na barelation par-ci par-là mais azo continue toujours coopérer na machette na ye ye ayokaka te parce que ayebi ke na nsima na ye bato bazali bato yango soki bautaka wapi ngai nayebi te ye moko nde ayebi mais tellement eza mission ya police quel que soit bolobi ngai nakosala toujours mission ya police mpo na kosécuriser bato na biloko na bango bon bango c'est comme si bazondima opération de beauté bazomona lokola eza blague tozosalisa bango eza intimidation tozointimide bango mpo ke topekisa bango mosala na bango et pourtant eza métier na bango eza ndenge biso mpe toza na métier na biso bango mpe balobiki baza na métier na bango mais bakokutana na biso entre biso na bango tokotala banani baza makasi bango baza na machete biso toza na manduki et opération ndobo eza vraiment oyo nyonso aza kulu na moto ya mabe oyo azotia bato na insécurité en tout cas soki tokutani na yo na cas ya fragrance okokende ngai mpona baplaignant oyo batikali oyo baye nanu te soki plaignant wana amoni mutu na ye aya kocharge ye mpo apesa leta mosala sa charge na ye mutu oyo asali ye mabe parce que ye akose faire justice te leta mutu akosala justice na ye ntango leta alobi deja ke azosala justice par rapport ya kuluna c'est que yo soki basalaki yo mabe bakataki yo macheti bayibaki biloko na yo omoni bango awa oye kocharge bango mpona baoyo batikali en tout cas vraiment ata balobi ke il n'y a pas de son métier na bino eza mabe il faut kotika métier wana baza na baparent baza na bapapa na bamama nazobanda na baparent na bango papa mama to ndeko na ye pesa mwana na yo conseil
opération ndobo ezosakana te eza blague te eza komeka l'état azomeka bino te bino nde bomeki l'état boyeba force ya l'état mais lokola bomeki l'état kosisa nyonso osali pendant une année c'est que boyebisa bana na bino tolingi masekite na bongo kulu na bombe mango kote bokomema toyebi te mais bamisu bazoloba otayibi téléphone ba innocent ozokanga oyo vraiment okangi lelo okoki rassurer population ni baza ba innocent to baza vraiment bakulu na réputé o bazopesa population bulu passe et puis na suka so osuki so pesa pe numéro na contact pona bateau pe musu baza komona ke baza na insécurité akoki obenga pona intervention yo po le kana balabala oza pas innocent pas la police interpelle la yote ceux qui police interpeller mutu ako vérifier asali enquête ceux qui a trouvé que c'est vrai ako kangaye neti ba oyo nazomona innocent na katite parce que bazana bato bafundi bango bazana bato bakoteli na bandako imagine toi kozwa mwana muke bébé il y a 5 mois bozwa yebo kata yeso ba pesi bino mbongo te est-ce que mutu ndengo noko benga innocent hein baza ba innocent te nga nazoyebisa bandeko na ngai ya bumbu numéro na ngai eza numéro ya kobomba na poche te eza numéro pour na intervention na bino pour na ko protéger bino numéro na nga tango zuyango pesa pe vaser ta musu atala kite pesa pe mwana na yo bakoza bazo forcer porte soki ata mwana koko sauver yo ko benga numéro na nga ta 1h 2h okozwa nga pe intervention ya police et ko koma epa na yo numéro na nga ezali 084 23 83 531 084 23 83 531 kupona madiamba ne kiri na hii lobi yaki vers 20h na venu mafuta utasa kalam tono ke lande kuna ngai kotika ye azwa traitement l'hôpital Nilingisa to ke to akina sac na ba de téléphone na kati to kutena bango ba ki set de ba kale biso ba boto biso de téléphone moko avec na mbongo na kati ya sim avec na $22 na sim to sing ba pardon ba boy $22 na kati ya sim ya orange to sing ba pardon ba boy bazu ba kimi na ba koti c'est ça quand même de ba kimi na ba téléphone na biso et là qui Spark 8 na pop 7 et qui 20h30 parce que yele mutu akanga ki ye makasa botre ki c'est pas donc résister à la bête mako fine longi et le ngoute kiti le ngevi même maka po to tika saki wana et là qui est ina ki le plus géant qui na baninga nyonso on a la police ya maman tas ne bakangi bango yo esali onde esali ngabe makasi fonde bakangi bango parce que bazon se bilo na biso donc on va ça on to mona baninga musu ba okende ko samisa bango ba kende pena poto lembi pena bango insécurité za makasi na sia mafuta wana insécurité pena ya makasi ba doit la chaque jour na se wana ne kiri na bango badiamba mtu akanga badiamba ngam na zaki na sac tozo leka tumiso bokia tobi tokyo hôpital bo pia biso mbon to za mbon pia bino to za na bakisia o sac na zende tozo ke za traitement aba to anzo wela sac na nzo bina tazu likofa betinga hawa après bazui ba sac ba bazui atindiki biso ko abobo linga lokuta ben abendi sac batindiki biso côté ya beton moko ezala ki on a pour ba bazui ba koti sisa mai bazui ba ki azolo baka ninga fandi azo na sima bino nazo ba zela to sengi la police en sens merci ndenge kangi pour biso kuna na nino na mafuta insécurité za makasi ba tambola te 20h 19h muso azo tambola na sac et comme problème faut ça mona biloko eza yo moko tambola ngozo bomba loko les eza bon 5h merci ndi bakangi bango bakene abakanga deuxième fois liboso sala kini liboso sala kini liboso to bundena na moninga na ngai toyelaka lelo te ezalaki kaka badebaka nde to banosa chance de parole nde tokomea na niveau simbana na nzoto deuxième tour bango balobaka nga na botoli telefone antetaka ngai nde di quartier moto ayaki koluka ngai mpo babotoli bango na vie na biso na se ale bango loka batangele bakombo na ngai
bango pe bakufika na kombo na nga badiamba yango wana papa nayebi na ngai te mambu wana nga nasalaka yango te makambo wana ngai nazalaka nango te oyo wana ye oyo bango bayefundela ngai awa makambo ya kobotela na papa nga aza chauffeur mécanicien moto nga mosala na nga nasalaka yango wana papa badiamba kombo na nga moko awa kaka na commune ya dojo na biso ezalaka eza kombo na nga ya sport na banda kosala yango na kola nango kongo kaka biso kaka bon tomona nyonso mabe kombo ebokomba malamu na mabe ezalaka nyonso eza kaka kombo bon papa likambo ezwaka moto moko moto akufaka eyebanaka te papa donc naomona ndenge oloba te mokonzi donc deya nakufi nanga siko papa na osala nini bandeko balingi kosunga chef de l'état te balingi osali réputation ya mboka ezalaki lundi na 1h du matin mbula ebetaki nalaki na voiture IST direction toza sayo eza potopoto makasi moya oketya mutuka na la police eyalaki te po potopoto eyalaki makasi atie mutuka na balabala afin na kati ya mutuka si pa question oyo aye na sauve bango balaki mibale esi bango na mbongo te camion kuta elali na condition ya mabe babi basoda na biso ngai basoda ya wapi anteni civil poso bayaki anteni na nyana fungola porte ya mutuka na kita to sola na bango na 1h du matin abi na bango na mbongo te ya bi na ngai biso tozalaka na rando entre bana sayo na Birmanie bana sayo baboma bana Birmanie mibale yango yango ngai pene naza na butu ana fuba bomanga babo na lelo te fuba bomanga abina bango na rien ndazwi libanga apanzi na parapluie ya mutuka kopanza panzi libanga akotelinga siko na kati ya mutuka po botola telefone ainga pe na kangie to bani na mélange wana muninga na ye abendi libanda nde bakiti bango mibale to ande bundana bango mibale na nde obela batu taka iner bat pe bazoyo kati to ande bundana bango nde yazo bimisi tournevis apike ngwa pona ko neutraliser ngai tanga tuni muninga na ye elo msoro cha ezate yalo beloko ezate tournevis wana kangami na nzoto nde to na babi kana elo msoro cha ezate awa tournevis ma kotinga tia tanga beloko mso ezate ngabi malo kwa beloko mso ezate tansko pe nanga na bundana bango yango tina bundi na bango pendant 9 minutes batu baye ba grande sœur baye na petit na nevaye nde to chege maboko la police yoza na maboko na iso non so la police yaki retard population na bimaki ba nyande ba bomaye azali kuna chance lobake ye eza innocent eza muninga na emura nde mutasala ki bongo mais yo olobike eza ye cause ya likambu nyonso kozokana nga kopanzola parapluie na ngai omura na bisake ba kende on die mura na ayebisake ba kende yezo ngili susu ayena libanga donc mura na salingelo te na olobango likolezo ka mabelezo ka ngai mura na niko bambanga mbata niko salange loko muchanga tournevis ye mubambi camion na nga panza ngo vite kaka ye we moboto li téléphone kaka ye mura na ngolo beli kamte parce que azate na ndolo beli kamte asalange lo te pe mura na benga ke bakende ya boy d'après yo acte sale to benga kuluna to criminel yaza criminel yaza kuluna te yaza kuluna te olobani na msala la police major Hortense ninga che maboko po bala police mingi bazanga na maboka cité wana te ko tshaba mabe maboko. Bon, merci mingi vraiment la msala la police a sali parce que sope la police peut sauver nan sope la police telinga akufa. Non merci mingi la police msala sali pour que nos occasions batu ba mona ye bae donc hier aza utilité na société donc on a souci na pas la kaki déjà batu na so bakanga ki la kaki bango bi ngana ke na zongaka nana batu na ba bimisanga na ndenge ya molili basela nga ba biloko na okende na ozonga isusu mebino na ozoswe na bino soki na zongi papa na kacher to zanga papa na za kacher comment na kacher masoko pete ex kacher moi kama masoko pete yene mwana ye omba papa na nga DSP koko c'est la papa wa tumamute papa na nga pe amuta kisite ape nganga te wana okosa mamutu to aza ebiko luka te ko fabriquer ta replenia yo bunda na ngai pe nga sali likambu te akosela nga likambu nyoso abuna mutu nga telemi nga na ole nga fufuna to musoni mais pas major yo lobike yo za no muyibi yo ochubaka oh na bisi major kopi nga kana banda sala nga sala lisu kopi ta kopi ni nga kala o to aza ebe bonga ko bomba kopi mutu to aza bumo ebinga na rekoni de yake na banda sala kopi na sala kopi te eh meko ibai boko bini
Premièrement, la personne merci na ministre la mesure au azui parce que na Congo insécurité comme ma casse koleka. Biso netinga na za motard na tika ka parler na bimitongo na keluka mbongo pona boko la bano na tika na parler. Mais tant que tout le monde a bien civique ba ça ba buzoba na mesure pena ministre azui en tout cas alembate asala musala po biso ba peuple to pema na kimia nyoso o pena nga daki na posa loba yangwana alembate. Bon, na pesi merci d'abord na maman Hortense Aza major batini biso na kata commune Bumbu na mona pena oui musala ezo salama ba policier ba la te tonga midi poka baza toucher ala muka ba sa pena musala ndenge sengeli ba sa musala yango la pesi ba pena longonia ba umela ba continuer ça musala po biso peto pema na kimia surtout biso ba chauffeur à moto c'est tout na décembre boy ba sa la biso boy loenge boy ko sa vraiment loenge machete biemi ba bote pe moto batu ekei bana mama ya na Bumbu kimia zonga mama Hortense bana na Bumbu aza va ba tunyoso tanga na excuse na tuni Bumbu to sala kate lo te na senga na to iba te so to Bumbu Est-ce que va causer les ah maman monsieur maman mutaboye aussi maman cheti maman papa comment on va pas maman esenga bakanga liboso lupango bakangeni lokoye yonga iti mama bazaki omenga mokonzi okanga mishani okotala tafo deforme elongi sala ndenge osala sala ta koma lokola nyau olembi te nzambe na ngai yo kunzama lisusu kitsesu elongi kitse elongi fier na musala au biloko dosinga wana ndeto kwa force nani ya longola oyo la mala oyo ya pepe oyo
bango nyonso baza na batrace bere jeunesse yango ilemba pana yo bapasi papa yo vous jeunesse c'est ça lui MC yanga bokombelo miko fungola yesinga gouverneur général toi j'ai le côté jeunesse problème na musa basode bele basa basa bateli bataswa j'ai le côté bokom sepso ka bana bino boya bo basigatisa bon tatouage tondimi ala nde le côté basigatisa na mkomzali ala ndemi oh machette ba gilet ça na ngolo côté ça na ngelo côté ça na ngelo côté est-ce qu'on olobi tatouage ba cicatrice ça le logo mo côté tine logo asili te bazwa ebo c'est beto eloko okam c'est le logo te ba ninga za mo sanduma na pesi mbongo na ngana kesa passage te nini osali nini ye alala basi na ko moi ça le matin la force reste à la c'est le logo nzamba mona problème nzamba mona pasi Belé. Voilà, Bandeko Balandi, je crois Bolandi, Tosuki Awa, pour l'information en ce qui concerne affaire Kuluna, la ville-province ya Kinshasa. Toko Lembate, Koya Kokope Sabino ma nouvelle, Kotale Sabino Makambu, Oze Koleka, Kote Aba Kuluna. Tokutani prochainement pour un numéro Msusu, ya affaire Kuluna na Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien. Yo peut me donner la vision, ya sorti image, ma vidéo, ya Kuluna, ma sala yo mabe, au limite témoignage, benga biso na radio lokole toko chayo pour expliquer batou pour trouver na besoin makambu oyo ya Kuluna et si là mutuba no batou ba no circuler librement na ville province ya Kinshasa particulièrement généralement la République démocratique du Congo. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous hein. Chap chap. Et tchara.
namoni mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana